Isaac News et Télévision. L'homme simple, José Young. Pakistan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola, yeah yeah yeah. Sosola, Voilà. Bonjour, bonsoir, na batu nyonso oyo bazolanda biso na kati ya Isaac News et Télévision na pesi bino nyonso mbote. Losako na bino nyonso oyo bopesa biso confiance pe bo considérer bino biso. Ezawa bino José Young l'homme simple. Bon dimanche na bino, weekend malamu, batu nyonso oyo bazana makama, nzambe nanga bondisa mitema na bino na bike bo perdre. Va être cher. Vraiment, vous allez bien. Nzamba bondi samite manabino. Ba ope bazana l'hôpital, ba bon guérison nabino. Pe ba oyo bazoluka ku kende bipai na bipai. Nzamba pouvoir na bosenga nabino. Ba ope lelo eza jour mbotama na bango. Na souhaité bino mbotama elamu. Voilà. Na kuiko bosa na te ko pesa mbote na bien l'image. Mama Karine Lucha la patrona. Mamaro, le sako na yo, maître Baina, judoka international, très fort. Le sako na yo na mama Yolande le compte. Congo autrement, le sako na yo na étoile de Dieu. On est toujours ensemble, mama Bobi le sako, mama Mekonde le sako, wana ezaba soutien oyo, ba pensa koche la biso ata ba view. Bandeko vagence modelo ya boyi non na mona ngote vraiment. Et salinga pasi pe na leli. Na yoki pasi na yoki kolela. Ah, Yesu. Mokilo toke na ngo wapi bandeko nanga. Mokili tozo kende nango wapi. Bandeko, soki na cheli bino video oyo, nango ipe ko chango teme. Na epite, soki batu bakomo raisonner autrement. Lokola mama, Congo autrement, lobi a raisonner autrement. Bandeko, sali passe. Histoire eza vrai. Ndeko mobala uti mikili, aza jika. Abalana na mwasi na ye, bazana bana na bango misatu. Bandeko. Nzoka nde mwasa atrompaka mobali na ye. Atrompaka ye na nani? Atrompaka ye na meilleur ami na ye. Jou musu penda yo kuta bango fara boy. Boye bika rabasi apoto nenge bazalaka. Omwami kitisa azala pe bien boye. Alobi d'avance babwaki biloko ne libanda. Abwaki biloko ne libanda. Abikende. Ah! Ngana yo okuta. Papa mwana na yo akuti yo na omikitisa te obwaki ngai. Biloko libanda. Abwaki le biloko ngo wapi na fenêtre na 10e étage. Bandeko, mwana mobali. Souffle kati e katanie. Ah! Na obanda wapi na usuka wapi. Sikoyo, mwana mobala bule abundani nenga zalaka kaka ayoke Congo Brazzaville. Nde vagence akesa la ngwe panani epa ya mama ya mwasi. Bandeko, rota la video wanate. Pasi na mawa. Yesu, mokilo ekomi mabebu ipona nini ndekona bandeko na ngai. Pasi na mawa. Ndeko mobali a organisé voyage a komi na Congo Brazza a bengisi mama bokilo. Mama yaka ozwa bakoli. Na yebi pete. Soki deja mwasa yebaki po a prévenir nani na ye makamope leka na poto e koma kobomba na pe. Omona basebele ba divorça.
na kati ya mikili me bapara na mo bayebaka te azochange kaka mibali akochange alongwe na nani Jean akomi na tonton Loulou alongwe na tonton Loulou akomi na tonton José alongwe na tonton José akomi na tonton nani Papi ezopase ka bongo omo bapasa bamessage na bango ke mutu oyo tobotane bana tozalaka lisusu te ya tika bandeko ndeko mobali ake kuna lobi makambo yo osali ngai obimi na meilleur ami na nga oyo toliaka ne tomelaka na ye nga mpe na osala vagence moko ekosakana te abengisi mama Bokilo mama ya 85 bandeko video na nango awa aye soki mpe apesaki ye secret soki mpe adrogaki na mai oh asali ne mama mukolo otali jeune ndenge azo balola ye ah Seigneur poni mokili ko mabe bo nzambe nanga nayoki pasi ya non bandeko tango bando sala wana obando kanisa nini mama mukolo bongo obando opansaki nini na ideno ezaki nini bandeko mokile bebi tofanda na banani tozala na banani bandeko mokile bebi tango natali video oyo azosala mama mukolo bongo lokola mwana muke lokola bano babota misika lokola ba jeune mama komi deja mukolo su ya effet ya nini oyo atielaki ye so ipe jazepa so ipe zaki nini bandeko eza pasi natali video na leli nayoki mawa nayoki pasi vengeance po ani nokozongisa ya boye po ani nokosala ya boye ndeko na nga ozana mawa mama te mama innocente ya batu bosali makambo na mino na poto kuna eske ye etali na nini etali na nini mama mukolo ozomona pena ke mama mukolo mama ya 85 ans ah Seigneur Jésus-Christ mokile bebi nzambe sunga biso pardon sunga biso batu bali suna mawa batu te pona nini kolo batu basili mawa batu bakomi on dirait mokil ah Seigneur Jésus naoki passe ata vengeance yango ezalaka ya boye vengeance ya boye penza pona nini ndeko mama za innocent tango bolinganaki azalaki te okoyoka ata mawa te bandeko na opeso topesanaka conseil ke toluka ba problème te problème ezalaka malamu te tango asali yango mama nozomona penza asali yango tina suka omoni pena mama non aye sikoyo atindela ngo alobi nakoprouve yo eloko yo salinga omomi kitisa yoke komikitisa te obengani nga lisusu ta eloko zwa bilei na yo oyo lukaki yango wana bandeko ta batu baza na mokilo batu baza ya mutema mabe baza jeune penza na ndimaki te kwa namoni yango de ah Seigneur ah nzambe asunga biso na makambo tozomona na se na moi bandeko ndeko soko oza na babizali mabe ya kovanjaka bato na modele ya boye tika
Vagance batikela yango. Vagance eza nzambe ne mutu asala bato vagance. Ndenge nini yo okosala eloko. Pensée oyo eutaki yo wapi ndeko na ngai. Pensée oyo biso toza ba africain. Pourquoi okosala makambo ya boye ndeko na nga? Bandeko po bomoni video te. Mwe pena chela ngo bino ezate mutu pa senga ngate. Po bino ezalaga boye osengi nga video ko senga ngate. Mais eza problème. Na oye biso ndeko na nga tika molimo vagance. Tika eza mabe futaka te. Toya kopesa ba conseil pota mususu. To tika lisusu na place a kozwaka ba conseil te. Na église okata yango, na ndako na bino okata yango, et pa bato okata yango, na réseaux sociaux kuta pena José Yung l'homme simple. Zwa conseil oyo ke tika vagance eza ya yote. Vagance batika lango nzambe. Nzambe mutu ajitifi abatu. Soko za biza la botika eza malamu te. Na yo pesoka conseil. Mama oazan innocente. Mama oazane muto ayebaki makambo bino bosalite. Pourquoi ya alata aya olata nini oya osale makambo osali wana. Mama mukolo oyo ta mususu makambo wana salango kala. Ide kuto ezalaki te. Mama zonga deja mwana muke. Mais pourquoi ko sale ba makambo bongo eza pasi na mawa bandeko na ngai esalinga souci yango na yoko yebisa bandeko na ngake vagance botikela ngo nzambe kolinga kozongisa ba vagance pa batute eza malamu mingi ti ezaki wabino José Yung l'homme simple bo s'abonner bo partager bo liker tokutani na mbalasima bye bye.